Ma mission TV, le miroir du monde. Là maintenant l'intérêt c'était quoi? Dis-moi, quel est cet homme politique à Kofuta 123 000 $, paye à ticket ango pour l'intérêt en boucle? Non remboursable. Non remboursable. Pour nana kusala ango. Mousse Kabila a boya pluralisme politique. A boya ba parti politique ça là. J'ai été son opposant. Vous allez comprendre. Franck Diongo est le seul opposant les longs en vie oyo à combattre 3 présidents, Bangonia Spaniwa Bomaye, y compris Mousse Kabila quand il était président. Moi je n'ai jamais été arrêté par la police. Mousse Kabila a tikanga na boloko. Bata nation Gareton, représentant spécial, tout envoyé spécial des Nations Unies qui m'a libéré comme on est Gareton, c'était un Argentin. Donc Mousse Kabila tout autant a été na catégorie ba démocrate, le kola Lumumba, le kola Tshisekedi non. Awa tango na déposé 123 candidatures. Tout fouti ko sonango le kola 123 000 $. Tango élection et ça là na moni élection ngo se préparer et kozala ya mabe tozi mokano na kati ya parti élection na tokota na ngote eza potopoto eza contre le pays wana azola de l'intérêt ni. Est-ce que le combat Franck Diongo a mené eza na temps ya ko se justifier soko aza vrai té oyebi Jésus ba ibsaye mais poto ba koza mwana nzambe au guérir malade wana ayibisa bango ata na guérir ye bukundi mabino te na guérir yete. Ma mission TV, le miroir du monde. Mbote na bino bayimboka balandi masolo ya Congo bobibino moko ete na mboka na biso makambo ezali ebele esengeli to solola esengeli to kundola bayimboka na pesi bino mbote na mikila poto na pesi bino mbote na Congo Kinshasa pe partout dans le monde wapi bozoka libaku ya kolanda biso na bosanite bande ko na biso bokolanda biso na RTP bokolanda biso na CCTV bokolanda biso na RLTV tulubi ete masolo mboka ezali masolo o bino bolingaka bande ko na ngai bolandaki na libanda ya mboka mokonzi mboka mwana mboka Félix Tshisekedi Tshilombo pesaki message na ye na oetalaki déboulonnement bolandi bino moko actualité ndenge nini na ngambo ya FCC bandeko ba réagissaki pe répondaki na oetali actualité politique masolo ya négociation to pe ya dialogue o esengeli ko salema entre mwana mboka Félix Tshisekedi na bandeko mosusu lokala ba Martin Fayulu na initiative ya mwana mboka Franck Diongo Chamba tokobeta masolo pe na oetali invité na biso na ndenge na tangaki déjà na message na ngabo landaki bino moko ete autai ko sala point de presse wapi asangisaki ba journaliste pe abetaki masolo na oetali rapprochement na ye na mwana mboka Félix Tshisekedi tokobeta masolo. Est-ce que mwana mboka Franck Diongo Chamba a trahi peuple congolais, a trahi combat na ye to pe lelo yo alandi pe chop ndenge ba imboka politique mosusu basala ka politique o ya opposition wana tokosola na parce que toye na source poto soane na résistance na ye atako azalaki na makambo ko sala mais azalaka toujours proche ya population pona ko ya nola na mituna na biso population pe ba journaliste mbote mwana mboka Franck Diongo Chamba mbote ndeko flage bayi mboka bakolanda yo pe bakoloka bayi ba solo. Est-ce que mwana mboka Franck Diongo uta obima prison ya makala boni santé bon santé za bongo nazo kendo hôpital tous les jours même lelo na un hôpital public mambetali bulletin de santé par le bango na ba journaliste té mais santé nanga ezana no bien té mwana mboka Franck Diongo obimi na prison makala sorti na yo d'abord kobima na prison okei ko rendre hommage na Kondo Etienne Tshisekedi na simana yango okei lisusu ko signer na livre ya condoléances otamboli la famille ya Rossi Chimanga otamboli na famille ya Benjamin ya pauvre maman servante religieuse oya kufaki kapangala yebisa biso makanisi wane utaki wa mwana mboka Franck Diongo parce que to mona ba opposant to mona bande ko ebele après ko kangama na prison makala batikala ko sala makambo lokola yote. Oui, mais dans ce qui on a été dimanche passé, Nazaraki na muzole à Papolangi. Kobananda koneti na muzole. Ezali bitumba ya bolingo ya bana mboka. Bitumba ya Franck Diongo ndeko Flavien. Ezali bitumba ya amour sans trahison ya population ya Congo pe ya patrie yekolo Congo. Na yango tango Batulokola Baroxy Chimanga. Batulokola le père de la démocratie Etienne Tshisekedi akufi ezaki devoir nangai te yamboke na kwa kokoma na bureau nangai to na ndako na kende ko rendre hommage na papa Etienne Tshisekedi o azali maître nangai
parce que outi koloba mambetali point de presse na ngai nalobaki ete identité na ngai eyali d'abord nationaliste lumumbiste tshisekediste. Ozo comprendre nyonso wana eloko eza moko, l'amour sans trahison de la patrie. Mais Mzee Laurent Désiré Kabila pe aboya ko trahir mboka. Nali lumumbiste tshisekediste naibi ona lobiana. Mzee Kabila n'a pas été un démocrate, je l'ai combattu. Tanga kanga Tshisekedi azongisi na Kabila kamwanga ngai akanginga atinga na jelem. Oyibi mutabimsa na bolo kezali Messi Gareton, représentant spécial il y a secrétaire général des Nations Unies. Mzee Kabila aboya pluralisme politique. Aboya ba parti politique ezala. J'ai été son opposant. Vous allez comprendre. Franck Diongo est le seul opposant les longs en vie oyo à combattre 3 présidents, Bangonia Sbaniba Bomaye, y compris Mzee Kabila qui était président. Moi, je n'ai jamais été arrêté par la police. Mzee Kabila a tikanga na boloko. Bato nation Gareton, représentant spécial, tout envoyé spécial des Nations Unies qui m'a libéré comme on est. Gareton, c'était un Argentin. Donc, Mzee Kabila, tout le a été dans la catégorie de démocrate, le coup la Lumumba, le coup la Tshisekedi, non. La même chose, tout le temps, Maréchal Mobutu comme démocrate. Donc, Maréchal Mobutu na Mzee Kabila, on ne peut pas le compter pour un démocrate. Moi, je suis Diongo à combattre le régime Yonso, régime ya Kondo Mobutu, régime ya Kondo Mzee Laurent Désiré Kabila, régime ya Joseph Kabila. Kobimano na prison, population bande konos ba kotala. Ba komona mokili divisé na mibale. Tozana bande ko lamuka, tozana bande ko ya cash. Mwana mboka Félix Tshisekedi abimisio. Kasi bato ba kamwe na discours na yo na liboso ya biso ba panzi sango. Mwana mboka Franck Diongo tika na lobela yo. Olobi était au ko soutenir Félix Tshisekedi. Mais balobi mais mwana mboka Franck Diongo azaki na lamuka. Po babimisie a cause de la poste. Mwana mboka Franck Diongo a trahi combat. Topé likambo nini milinge koti na mitu ya bato okoki koyanola nini lelo po ete ozali pe liboso etandoike liboso bato ba comprendre ko bien te ozi occasion ya kondimola moi malembe po ba comprendre eloko nini ngaki koloba na message na yo na point de presse na yo ndeko Franck Diongo. Non, ndeko Flavien yondo lingo tia confusion na mitu ya bato confusion moko ezate oyebi Franck Diongo ali bopesinga kombo ya héros vivant. Héros vivant ayali mutu amonaka oyo population ba monaka te. Ezokola mutu azana liso ya misatu. Prophète. Pona kotalisa ekolo nzela ya kolandela. Tango toyalaka na 2016 bakongole nyonso babi tokende kosona ndeko Kabila boyokani ekwa koyala na kebisa bakongole nyonso Kabila akoki koyokana na bino te bosinyo mikanda pe akotosa yango lokola bolingi okenda bino bokenda ngai na kokenda na bino te na boy dialogue wana ezali pona kokabola pouvoir mais na boy yango. Mais pour nous connaître, on peut faire exemple d'Aki Sanangote. Et tandis que yomo mutuna oza kundimana mutuna na yote. C'est mutuna ba imboka bakola. Lobi mutuna na yomoko oza na kundimana ngote. Na kondima. Alors yangonde e yano ya liboso yangwana. Na talisa ki bana mboka liboso basosola kite à tel point que na accord ya Semko bacha kombo na ngate pa prisonnier emblématique. Bacha komona ngate mais no bana bapato a partir na ngai bo attaquer accord wana te bo soutenir ngote bo tala suka nango Franck Diongo ko na raison ya lokola yo na sala na bine émission pona ko talisa te le 19 décembre ba soko ba bominga te ba ko sanga mama lokuta be bakangi ngai on était encore 2-3 semaines à l'avance. Awa tango na déposé 123 candidatures. To futi ko sona ngo lokola $123,000. Tango élection et sala ezo na moni élection ngo se préparer. E ko zala ya mabe. Tozi mokano na kati ya parti
élection na tokota na ngote eza potopoto eza contre le pays. Là maintenant l'intérêt c'était quoi? Dis-moi quel est cet homme politique à kofuta $123,000 paye à ticket ango pour l'intérêt en mboka? Non remboursable. Non remboursable. Pona nana kusala ango. Wana azola de l'intérêt ni. Est-ce que le combat Franck Diongo a mené? Ils en ont temps, il y a que se justifier, ce qu'on a vrai, ce qu'on a vrai. Oui, bien Jésus, il ça y est. Mais pour toi, il y a un ensemble, au guérir, malade, il y a bango, attend à guérir, il y a beaucoup de gens qui ont guérir. Il se sewana, bozo maele nango. Makambo ya mboka. Franck Diongo a pris identité naé, aza nationaliste, aza lumumbiste, aza tshisekediste. L'amour sans trahison ya mboka. Qu'on défend des libertés, qu'on défend des démocraties, qu'on défend des valeurs et tombolaka ekolo. Tango na kata makambo parce que confusion eza makasi. Il fallait natal sa ekolo nzela. Na kati ya Congo bolunga ba confusion bozana nango na mitu. Président aza moko Félix Tshisekedi. Mokili mobimba pe bandima yango. Aza na mandat ya 5 ans. Wana ezali devoir de vérité. Monsieur Kabila aza ancien président, aza présidenté. Mes partenaires, Félix Tshisekedi. Landa, Monsieur Martin Fayulu est mon frère. Mais Félix Tshisekedi aza président yangana ye. Président na biso de la République. Makambo etali partenariat Félix Tshisekedi na Kabila. Na ndenge ya mibeko ya mokili oyo aza bato ya mayele. Félix Tshisekedi azo incarné démocratie na nzela ya bitumba ya papa na ye. Na nzela ya parti na bango UDPS. Monsieur Kabila azo incarné dictature. Ndenge abomi ekolo na gestion ya mabe, corruption, mégestion, brada des richesses. Yambuka bozo yambuka esimami na liboke muka bato elongo na bapaya to famille ya Kabila bazu bozo nyonso ya mboka la même mise économie ya mboka. Alors na ndenga bato mayele dictature na démocratie basala coalition te. So basali coalition suka nango yebana malonga te. Ou bien dictature akomela démocratie ou bien démocratie akomela dictature. Na yango esengeli kotia mayele nyonso pour l'intérêt ya mboka pour te mboka kwa ko gagner. En réalité ezani okoki ko perdre l'élection présidentielle te et que ozu 3/4 ya ba parlementaire ozu ba gouverner presque nyonso eza boso eza solo te eza yango te. Et là mutambo wana eza biteni mibale etenya liboso 3/4 to 75% ya ba parlementaire au sanksi ma sénateur na ba député et alipote asa la chantage pour na ba funda Félix Bakangai parce que ba mise en accusation mamboloko ya prophète ndeko Franck Diongo okobandela mamboko sayo 3/4 ya parlementaire soko force peut mo réunir yango asangisi yango azana makasi to makoki ya kufunda président de la République en justice donc bakosa mise en accusation nae so bazo funda yo balongo le président okosamba to za président tina bato FCC bazo beta bazo masama peka pona 3/4 o toza majoritaire na Sénat pe na Assemblée basala ki tricherie wana nyonso pona eloka libosango eloka mibale tina mibale et alite bakokande ko Flavien ko changer constitution dans zela parlement wana ba ko sa référendum sur pour la population raison mi balé Kabila a triché pas au parlementaire belé yangwana yango ne na yebisi ba congolais situation toza nango
to se tromper ennemi te, to se tromper adversaire te. Adversaire ya venir en mboka eza Félix te, adversaire to ennemi à venir en mboka eza Kabila. Ko attaquer Félix lelo ezali ko sala jeu ya Kabila. Lelo intérêt à ba Congolais kozalani so lobi Kabila a changé constitution, parce que tant que changer constitution lingo lobani président de la République congolais va voter il soute ka ba député ba sandé ba voter président ye abimisi ba tout président abimisi ba tout ba député na ba sénateur na zila machine à voter mutana ko voter président lobité ba ko voter président de la République. Donc Kabila kotika président a vie, donc Kabila koza payer en otage bokotika la koza misala de soute mboka na bini koza éternellement colonisé. Donc avenir ya mboka entre bozo wela nanu élection oyo bako changer résultat lisute na kozala maya kotala mboka ezokenda wapi toza wapi mboka ezokenda wapi tokosa nini pona garantir bana na biso l'avenir ya mboka. Ndeti na Frank Diongo azo yebisa bana mboka ke mokili ezalaka na tina ete nani akotalisa nzela po bato bakoka kolanda. Lelo oyo ba question ya politique ya mboka eza question ya amour propriété, eza honneur ya mutu te, eza kwanga ya mutu te, eza intérêt ya mutu te. L'avenir yekolo, il faut kolinga ekolo, kolinga peuple congolais na yango. Donc lelo oyo président aza moko aza na devoir ya kolandela nzela ya papa naye. Yango na félicité makasi tango alobi kuna mutuna ngenge zala wana po après message na yo toyoki mwana mboka Félix Tshisekedi mingi na ba discours ne zaki te bo considérer ndeko Kabila to pe bande ko FCC lokola ba partenaire bo kancha bango mabete. Mais lelo ya komi na likambo ya déboulonnement to moni kuna pe yiki kekoti bango pe ba répondre ye pas azongeli bango. Est-ce que ezali message na yo te intox wana koti c'est pas Félix Tshisekedi oyo komi ko la musae okomi ko la xenzela. Président Félix Tshisekedi aza mwana Tshisekedi, mwana nkoi aza nkoi. Ngai naza gardien du temple. Aucun Congolais lelo na kati opposition akuta na ba chef d'état lokola Frank Diongo. Lelo na opposition naza le seul on a kantambola na Tshisekedi tokuta plus de 15 chefs d'état en fonction. Makambo na yekola atangisa ngai, atalisa ngai, atangisa bolingo ya mboka, kobundela mboka, naza na devoir to mokano ya kotasa ba Congolais makambo oyo père ya démocratie atangisa ngai. Na yango président Félix Tshisekedi abosani te kaza mwana Tshisekedi akoki ko très mboka te yango defo ba Congolais pesa nous délai de grâce totale. Est-ce que ça nzela papa neto nzela papa na ye osengeli ye délai de grâce pour na observer na misala. Mais aujourd'hui quoi attaquer Félix Tshisekedi déjà immature, c'est prématuré en droit. Et ça prématuré, c'est immature. Parce que lelo oyo pona koyeba ko kinanzela démocratie nzela papa na eto ya ko très mboka, il faut totaler mikolo. C'est ça le problème. Webi il faudrait pas que ça bato ba makambo balingi koyoka na matoi na bango. Non. Oyo zo compter eza nini? Eza makambo bato balingi yo te bazo yebisa yo. Eza o bato ba yinyo te bazo yebisa yo. Oyo zo compter Nzambe azoloba na yo ni mambo zo sala. Est-ce que zo sala eza juste ou pas? Soko ozo sala makambo ya justice ko za yo moko da justice, c'est toi qui as la majorité monsieur. Alors maintenant il ne faudrait pas que ça likambo pona ko ça plaisir na bato. Oui, mais na schéma justice. Il faut que ça la makambo pote yango eza na sembo eza bosolo. Yango nde ko bikisa mboka. Na bosembo wana. Oyebi na Galilée, azaki sava moko. Alobaki la terre tourne autour du soleil. Ingi ko lobate mabelende balukaka likolo ya ntanza. Bongo na bongo vice versa. Alors à contredire le pape baboma payé après sa mort azan a raison. Quand tu défends la vérité tant ozo lo babo solo to bosembo ata mokili mo mandimi yango te tika bosembo parce que mutu azan a raison tout ba kolandela yo tant on dialogue à Saint City à Cinco nazaki le seul politicien o alobaki non bokende dialogue wana te réseau nango Kabila kosala yango te.
batutu lelo Frank Diongo azaki na réseau aza prophète yo moko ta côté alors yango lo baté na kusukisa na ko lo baté non makambo etali Félix Tshisekedi aza lelo président le seul président tango basali coalition majoritaire coalition na FCC en réalité zanini Félix a renversé régime à Kabila. Il fallait régime à Kabila qui est en opposition. Le kola ba banga ko no poso population ba ko bengana bango ba ko pousser bango ba kangami na Félix pas protéger bango. Soki eza le kola accord ne basali le kola société ba ina ba apport à Félix na 50 députés nae na ninga za président république na ninga za protéger bango et l'équipe talo makasi par rapport na 350 députés bazo nango na coalition pour na obisa premier ministre à tel point que le kola boza na coalition eza na bomoko na bomo wa lobakate oye na 2 députés a 10 députés donc ndenge za boye Félix ako misata moto ayi DPS premier ministre ko basa na coalition makamoni ko lobana aux anciens parlementaires nazo yebisa que na ndenge naza parmi bato bakomaka constitution majorité parlementaire coalition majoritaire bazawana moto azana chef nango eza Kabila te Félix est le chef à majorité présidentielle majorité pour la question politique à président de la République. Président de la République aza moko yende azo pesa impulsion pe chef de file zaye. Ndenge zabu accord nommé ka premier ministre akoto saye. Accord nommé ka ba ministre bakoto saye. Premier ministre akoto saye ta économie. Comme ko fungola miso na de conflit c'est pour na koluka. Oko tsa mbilinga na coalition na ministre akoto sa Félix était économie yete. Soko ministre akoto saye te économie yete chef aza moko. Bon, si on a schéma réconciliation moi na mboka Frank Diongo tangisi likambo dialogue si on a schéma est-ce que ko simba pena bande ko ya lamuka oba ko réclamer vérité des urnes balongo na Congo tour à Congo ba comme na mikila poto vérité des urnes est-ce que schéma réconciliation e ko simba na communiquer à lamuka ba lobby combat vérité des urnes ba lobby yango soutien mais yo tanga communiquer à lamuka na France te lamuka to landaki alors communiquer à lamuka combat vérité des urnes ali soutien. Alors ngai luka na kota na élection te na kota na masona mozio na ngote ozolanda mais communiquer ya suka o bango nyoso ba signaki Bemba signé Ndeko Katumba signé Martin Ndeko nanga Martin Fayulu signé Mbusa signé en tout cas na communiquer wana ba lobité que bazo continue combat la vérité des unes ezate soko yo tanga kango to tanga ngote non yebsanga to tanga communiquer wana mais to mona mamba vérité des unes était mais balingi babongwa mabako ma plateforme politique ndeko ngana kokota makambo ya plateforme la mukate pour na kota élection te donc eza plateforme électorale soki ezala yango balusi yango plateforme politique ndeko akutuna ngai mais loko eza mambetali maponami MP kota maponami te na botosi naza ngo epa na yo tikanga ye makambo wana la muka kutuna yango lisu te parce que toza na kati te po tosala élection te eza makambe la muka etali ka mambetali be élection donc la muka c'est koufi. On doit comprendre. Alors que tu as ba élection, tu as élection té. Alors tu as magambwana, Italie la moka. Alors moto moko collaborateur moko otangi parmi ba Jean-Pierre Bemba, otangi Moïse Katumbi. Mais kuna pe na Katanga makambe ko inda kuna na Katanga mais ba koloba ete Moïse Katumbi nde akubomisa batu na Katanga. O azali partenaire na bino? Non, Moïse Katumbi aza partenaire na biso té. Toza ba membre ya plateforme Katumbi aza mokonzi. C'est-à-dire que biso parti na biso MLP toza membre ya ensemble. Mais MLP a kotaka élection te abata campagne ni pour Martin Fayulu ni pour Félix Tshisekedi po tomona ke changa ekozaka kati ya maponami wana. Makambo etali désordre toné bazo boma batu na Katanga. Oyebi que makambo nyonso o ezalaki ba procès nyonso li contre Moïse Katumbi ezaki ya lokuta. Makambo etali ndako o Moïse Katumbi abotoli mundele moko ndako. Olanda interview na ye. Alors mais ba joueur nanga nyonso o aza bandako muke aza na 5 ndako. Chaque joueur ya Katumbi aza na ndako. O aza bandako ebele, o aza muke na bandako aza 5 ndako. Siko ya kobotela mutu ndako ndenge nini? Ndako yango eza ndako ya grand frère na ye Katebe Katoto. Aza kova ndako wana azaki na âge à 6 ans. To eza dossier lokuta. Ndako yango azoloba stupisi wana nde bafundeli bakangaki pe muyamu na makambo ndako yango kaka. Eza dossier lokuta. Eko baluka uno
aza dossier ba mercenaire. Que aza ba mercenaire. Au monaki que mercenaire yango oya moko ya Amerika lubino bo pesa nga visa ake kosenga visa na ambassade ya Congo na Washington aya kusamba baboyi ko pesa le visa boni bino mutaza mercenaire message ngaya aya babi ko pesa le visa ndi mercenaire ngo pe afundi l'état congolais kuna balubi tambe mamba na kalevi ko basamba kuna donc match baluki baluki donc il faut basamba kuna donc nyoso na mama mese pe alukuta alors tango bazolo baono ezala Gédéon Kyungu eza ba généraux ou bazo sa ba montage wana pona nini ba généraux bazo sa montage to ba koza régime à monsieur Kabila oyo ba kozo baleka bazo sa montage pona nini po Katumbi azonga te po Félix apesi passeport to bazo banga kai pona nini pona kosukisa babanga kai pona bazo banga eza bolingo ya mboka oyebi ke ya aboya mambo ya 3 penalty au mona ta résultat d'élection salami na est na Beniville ainsi de suite mais Katumbi a eu ba poste nyonso ensemble les jours au moins si 11 députés il y a eu 10 sur 8 députés population ya Congo donc azo bangisa ke non so azongi na Congo makambo ekotambola malamu te vous allez comprendre imagine ta siko so Katumbi azongi na Congo basali front na Félix uzandeni donc isa ko banga donc nde bazo kuse makambo po akwa kozonga na Congo te donc Moïse aza ino violent aboma mutu te akangisa mutu te a viola droit moko te ezali makambo lokuta nde balingi babandela ye mais nde nazo senga na président Félix Tshisekedi que a luka ndenge lokola apesi autorisation apesa président Katumbi passeport à garantir Katumbi azonga un homme libre aboma ba procès na nyonso alukuta na nzela ya réconciliation to na nzela ya décrispation ezaki na semko po bato aseko basala ba enquête na ba juge na ba procureur na ba magistrat batali ke nyonso eza ba dossier alukuta ezali makambo esamiki na ancien régime na nouveau régime ba garanti ba droit ezra Jean-Pierre Bemba parce que attendez balongola Jean-Pierre Bemba pese ko la retraite jamais koza candidat à la poste de l'élection. Donc jamais Bitumba Bemba a na mboka oyo 10 ans de prison, un ancien chef rebelle qui a laissé de faire la guerre. Donc pour nakoloba ke non c'est la réconciliation dans on a promettre que non tout ça est à la table ronde politique est à la forum to yoka na bondeko pour te bandeni ni exclusion et même la crise na kati ya mboka donc na 5 na président de la République Félix Tshisekedi dossier Katumbi na exilé nyonso akwa kozango vraiment na bolingo nyonso pote bango bakwa kozonga na mabila bakoko na bango na homme libre bazonga bavanda lokola Bemba bavanda tanda ndako naye eza juste été. Voilà bande kotokomi na suka mwana mboka Franck Diongo Chamba TV zangonga 30 minutes koki peut-être 30 secondes un message na ba congolais et puis tokozonga ko sala émission na o etalisco avenir politique na yo obimi ozali na carte d'identité te ozaka ko ndemo na banyama lelo yo apesio déjà passeport alors voilà apesio déjà passeport na régime akala ba boyaki na s'enrôler ba boyaki na se faire soigner. Alors régime ya sika et babimisa na boloko ben na passeport ba pesa passeport bete masoso na hôtel avenir politique ya parti et puis na vision ndenge nini okokumbela ngo merci beaucoup na bande ko ozwaki libaku ya kolanda mwana mboka Franck Diongo depuis abimaki prison Makala après sortie médiatique na ya visite na ba famille éprouvée bolanda ki pe point de presse lelo yo asepelisi bande ko na émission to kundola pona ko beta masoso ya Kongo mwana mboka Franck Diongo pesa bango message ya suka to comme na suka et monsieur Sidi message na pesa bana Congo et ali moko tozali un peuple menacé mais c'est Kabila azui biso en otage to fungola bongo pe miso to bundela mabila mboka na biso to se tromper ennemi na biso pas adversaire na biso te le mal absolu eza Kabila eza Félix te soko to attaquer Félix to tindi azana moko na Kabila pour mboka ekufa il faut ko kabola Félix na Kabila pour to sauver mboka. Voilà, vous constatez, voilà Bandeko Balandi Toko, merci na Fiston Danga, merci na Merveille Toto, merci na JPS Temboué, merci na Bandeko Bandarabiso à travers ba média na tangi RLTV, RTP et puis CCTV, tout le lobby d'émission Sika, Matondo Mingue, Biseka Bozon. Ma mission TV, le miroir du monde.